lelo ba église toza na pasi ya comme l'église est comme lelo église traditionnelle, c'est-à-dire ba pouvoir mo traditionnel ya ke papa soka zate mwana nde fo alande na sima nde paso toza na kati ba église lelo. Bible ezoloba oui, là nazo reconnaître que Bible ezoloba tant que lola na mabele ko existaka, tant que moyo ko bimaka nzamba lobi na ko rompre alliance na ngate na sala na Lévi, c'est-à-dire Lévi a kozanga kate successeur assis na trône na ye. Oui, on est biblique. Alors tant bazoloba Lévi a kozanga kate successeur assis na trône na ye, ba ne ko sala allusion na successeur ya Lévi ya famille biologique té. Très bien. C'est-à-dire Lévi akoko azaki libota munene na kati wana ba papa leki ba papa kulutu bazale na kati ya Lévi. Alors ezalaki te que comme yoza principaux sacrificateurs et qui a né wana mandat no sili il faut remplacer mwana oyo boti non. Mais comment on a lelo siko musana bino ndenge bosali quand même na moni ke boti mbuma parce que lelo to bande ko mona quand même que côté ozalaki quand même kotambola makolo. Mais lelo nzambe asali grâce wana lelo pasteur Claude Chitene azana 4 pine azotambola nango. Siko zomona quand même que non nzambe place ozalaki est-ce que ezalaki kosala pona kete ezangi so moyen okoko zwape babiloko wana côté okeskonde balingio mingi to ezalaki ndenge. Bon, c'est ce cas là la zope s'appelle sous conseil na basa na nzambe ya catégorie nanga. Bible zoloba vous servirez l'Éternel votre Dieu et l'Éternel bénira vos eaux et vos pains. La Bible n'a pas dit que vous servez nzambe église ko pambola bino to église ko pesa bino. Là bato nyonso bayaka bazela la récompense na église. Ndo moniti lelo baza toujours na kati ya via kolela. Nako ko botama na kati ya famille noté. Maintenant que naza na grâce selon l'élection de Dieu. Son nzamba poninga ke nako ko succéder yo ko empêcher ngote. So moni pasteur ozo banda ba faire na liboso na bandeli, abiso abia vana ko bondela kuna pesa nga dim. Pasteur wana za moyibi. Aza moyibi dim opese parce que yo zwinini. Opesa ke baza moyibi ke ko finga basala nzambe ke baza ba non. Tant que yo zape musala nzambe te kofinga na maloba wana te kofinga ezandenga musuze na qualifier ye moyibi retirer na maloba wana pasteur soko forcenga na retirer maloba kofinga ko attribuer na kofinga te na bazotala quand même parfois ba musuze baza blessé na moment te bon yoka oui ko attribuer na retirer kaka maloba to continuer l'émission na biso bon na retirer moyibi. Voilà, très bien. Merci fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Bonsoir, Boza et Belé, Bozo Landabiso, vraiment partout dans le monde. Toza wana toujours pour nous la bino musala bien. Ndenga kama solo ezalaka yangwana na bongisa kanandu chemise nanga parce que tala ke awa toza na masolo makasi to ko beta na ba invité nanga poto to ba makambo ezandenge ni. Na yibisaka bino toujours émission na bino Choc Culturel ezaki moko ya émission oyo elekaka ngumba munene ya ville province ya Kinshasa pona ko lakisa bino ndenge makambo akitira mboka na biso ezo évoluer toujours awa na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa. Donc émission na bino elikaka chaque lundi na ba 16h30, rediffusion nango ezaka vendredi na ba 16h30 toujours. Tozalaka wana pona ko lakisa bino musala kitoko ndenge ezalaka ya mona pesa na nzambe merci trop parce que yende muto azo sala pona kete biso tozala na pema lelo. Na pesi sous merci na musala nzambe Claude Kabundu alesa pona thème na ye oya teaki biso lobi vraiment esalaki esengo makasi ko lakisa mutu pona ke muto ayeba ke jalousie eza bien te. Il faut que zana bolingo envers ndeko na yo mutu alati bien sepela na ye mutu azana mwa eloko na ye sepela nango et kolinga te koyokela mutu likunya parce que biloko wana efrenaka mutu na vie vraiment eza eloko moko ya mutu ya makasi. Donc lelo tozana invité na biso azali moko ya ba pasteur oyo azosala pe le kumu ya mboka na biso pe azosalela nzambe musana ye kitoko lolenge esengaka kaka mutu oyo azose débrouiller par-ci par-là pona ke bana nzambe bazwa lobiko bana nzambe bayeba nzela nzambe bato bazape ba païen bayeba kete nzambe pas exister ba bongo la pe mitema balanda nzela ya nzambe tokobeta na ye masolo pe à travers ya culture mboka na biso ndenge zo évoluer ndemo na mboka pasteur Claude Chitende oyo babengaka lisusu wamilai
tokobeta na ye masolo vraiment parce que tant bozo ka wana kombo wana wa milai vraiment wa milangi milai pardon wa milai ezoloba makambo ebele tokomeka mpe koyeba na muzindo pourquoi azwa kombo ya wa milai tokobeta na ye masolo wana azali mbala liboso te po aleka na émission na biso si je me trompe pas toyamba ye mbala na mbala oyo kozala troisième fois oyo tozobeta na ye masolo. Voilà, nazo kotsaye pour te beta masolo, to découvrir masolo les abonnés. Bonjour Moussa Nzambe. Oui, bonjour les grands journalistes passent les grands journalistes. Amen, merci beaucoup. Bonne santé. Non, santé très bien. Nangolo Nzambe Nzambazo bemela biso nango. De jour à jour, azo renouveler bola munekat na biso. Yango sali ke toza la bonne santé lelo. Merci beaucoup Nzambe azo sala pona kete toza na pema toza la na bomo epopo ta kete bosala Nzambe musala bien. To peso merci na ndenge répondre à l'invitation na biso ya show culturel. Yango toujours continuer ma solo na musala Nzambe. Musala Nzambe lelo na yambio na bazi bana ebele oyo babotani ba mususu bayebi pasteur Claude Chitendete wa Milai ba mususu oyo bayeba yo ba mona déjà na yambayo. On se présenter nanu et pas banan Nzambe ba téléspectateurs nous tout bazotala biso partout dans le monde bayeba nanu pasteur Claude Chitendete. Bon, naza pasteur Claude Chitende wa Milai lengi o bengi kombo na malamu mingi na yebike bino bata culture bozaka makasi na balangi. Alors wa Milai ezolakisa elaka. Voilà monoko ni. Donc elaka mutulu baba batu bambane Milai. Milai ensemble. De sorte comprendre comment les ana chilubande. Oui, comme on est dans Chiluba, très bien. La lingala ndezola kisa elaka. C'est-à-dire ceux qui nazo porté comme ya Wamilai et outil de loin. Et outil de loin, naza la histoire moi comme Moulai, oh ceux qui tournaient pour le parcours, on rencontrer en devant la masse au bazo landabiso. Mais juste batuba retenir que naza moi elaka. Oh nzamba bungi saka pour natang naza lelo. Et tout ce que nazo vivre na vie nanga eza accomplissement bilako ya signaka ke ekoma. Naza pasteur assistant ya communauté La Franchie. Naza pasteur assistant communauté La Franchie eza dirigé na pasteur révérend pasteur Kis Leteta Ngovu. Yenda za pasteur na biso oazo kamba communauté La Franchie ngande naza ko assister. Très bien, et yonde mutuzo ko assister na communauté La Franchie. Ce qui te comprendrait bien, mais et bandi boni lelo, on s'est retrouvé kuna au commis assistant kuna na église communauté La Franchie. Bon, question na yo, eza question moko s'appelle Singamingi. J'espère que première émission na sala na yo. Très bien. Oyebaka vraiment que nazara na église te. Nazalaka mutu na bimaka na église moko bisika na bande ko vrai. Na ba grâce nzamba pesa ngai selon bilaka otolobi na kombo. Très bien. Alors église tellement lelo to na église ebele zo frustré basala nzambe. Ba église to komi na ba biloko mususu ya coutume na kata ba église to komi ko restaurant to sala neti bible. Et à cause de cela ndo moni biso bato to lingi to tambola na banga nzambe to ko supporter le mal te. Très bien. Yango na moni yaki kokoma tamoko ne na kitaka communauté onazalaka Dayaki kosala groupe ya Marc ya Marabiso pour la première fois na émission. Avec groupe na biso Marc, on est kotambola presque partout tozo sala ba campagne na ba église ba ne ko recevoir biso, on sala ba séminaire biblique, ba campagne, on sala vraiment ba manifestation. Et à cause des manifestations, nde tono tambola na ba église bongo, eza na ba église ba ne ko solliciter ngala koma ya bango. À cause ya grâce bando mona kati na ngai, batali âge batali makambo nzamba zo sala babité ezo mérité te que nazala sans église. Et malgré l'église on va ne ko proposer nga mais tant on a yé na église La Franchie na sali séminaire bo mo mesano de na sala na ba église mususu nzamba se manifester ndenga se manifestaka pasteur a sollicité nga ndenge mo pe kana ba pasteur mususu ne ba ndeko sollicité nga. Très bien. Cette fois là nzambe sikwa yebisinga ke awawa mission na tinda ki on a ne silité. Mission na réseau continuer bisiko uti ko sala séminaire. Alors nazala ki obligé il faut là se soumettre comme un fils na kata communauté wana parce que mission nanga na ne sila kité. Nde lelo ti lelo nazala kata communauté ngo pasteur pa moni discipline nanga lo lenge nanga ko se conduire
tellement pesa qui est mingi le lenge nanga ko evre na musala nzambe amoni ke nazo mériter na assister nde ayo ko bendanga na poste wana lelo na komi assistant direct na ye. En tout cas, lelo komi assistant direct na ye eza eloko ya malamu vraiment toujours évoluer l'émission. Mais comment lelo ndenge ozo jouer rôle wana? Est-ce que vous se retrouvez quand même que t'es musala ozo sala bien parce que na yebi que la fois passée na yambayo awa l'émission à Liboso si je ne me trompe pas exactement mi katana moko kutana na kanango na église moko bandako ko évoluer kuna na kotanga kombote babandako ko étouffer makasi pona kete yo pe ko telema na cherté oteya mais lelo tango se retrouver na communauté la franchie ozomona quand même que non kuna quand même ça va ou bien ezandengeni. Bon, sur cette question là nazo profiter pour na teya batu oyo bazana catégorie moko nanga grâce ezeloko bakoko kundango te. Très bien. Grâce à to lingo kundango wapi daya ozo salaire grâce eza graine soki okundi yango yebaka eko finir toujours par kobima. Très bien. Obi graine soko boaki yango bisika tozo boaka yango eza lo boaka on akata poubelle au servir ye fumier pour akola malamu. Très bien. So boaki graine na kata mabele ata batu baye ba fini yango bakundi yango mbula nzambe ko beta et ko arroser yango pe na suka ta mabele ne comme makasi ndeni graine de panzara toujours mabele bimaka. Très bien. Wana na pesi conseil na bato baza na même kananga lelo ba église toza na pasi ya comme cette l'église est comme lelo église traditionnelle, c'est-à-dire ba pouvoir mot traditionnel ya ke papa soka zate mwana ndefo alande na sima nde paso toza na kati ba église lelo bible zoloba oui là nazo reconnaître que bible zoloba tant que lola na mabele ko existaka tant que moyo ko bimaka nzamba lobi na ko corrompre alliance na ngate na sala na Lévi, c'est-à-dire Lévi akozanga kate successeur assis na trône na ye. Oui, wana eza biblique. Alors tant bazoloba Lévi akozanga kate successeur assis na trône na ye ba ne ko sala allusion na successeur ya Lévi ya famille biologique té. Très bien. C'est-à-dire Lévi akoko azaki libota munene na kati wana papa leki papa kulutu bazale na kati ya Lévi. Alors ezalaki te que comme yoza principal sacrificateur et qui a wana mandat no sili il faut remplacer mwana oyo boti non élection banda ko sala ma nzambe lelo nzamba sali biso nyonso ba roi et des sacrificateurs c'est-à-dire toza na kati ya libota moko ya ba Lévi na ko bota na kati ya famille noté maintenant que naza na grâce selon l'élection de Dieu son nzamba poninga ke nako ko succéder yo ko empêcher ngote. Très bien nayo ki pasteur au lobby bien donc nous on comprendre bien so mutu azana grâce moyo ko étouffer yango ezate donc nzambe yo moko nde mutu ayebi neni azoko ko utiliser mutu wana mais comment na lelo siko musana bino ndenge bosali quand même na moni ke boti mbuma parce que lelo to bande ko mona quand même que côté ozalaki quand même kotambola makolo mais lelo nzambe asali grâce wana lelo pasteur Claude Chitene azana 4 pine azotambola nango siko zomona quand même que non nzambe place oyo zalaki est-ce que ezalaki ko sala pona kete ezangi so moyen ko kozwa pe babiloko wana côté oke siko nde balingio mingi to ezalaki ndenge. Bon c'est ce cas là nazo pesa pe sous conseil na basa na nzambe ya catégorie nanga Bible zoloba vous servirez l'Éternel votre Dieu et l'Éternel bénira vos eaux et vos pains. La Bible n'a pas dit que vous servez Nzambe, église ko pambola bino, to église ko pesa bino. Là, bato nyonso bayaka bazela la récompense na église. Ndo moniti lelo baza toujours na kati ya via kolela. Très bien. Nga na ko yebisa yo ke yo yebaranga na zara na makolo. Lelo na komi na 4 pinets. 4 pinets so ki overfait même na église nanga, ezate que église mutapesinga. D'ailleurs, posto na za ko asime lelo. Na sima ngo déjà dans la mutuka na ngai. Très bien. C'est-à-dire mutu aza vrai donateur et nzambe. Batu ba espérer te kozela ko zo bana maboko batu parce que ça sera toujours insuffisant. Mosala nzambe moko te ako pesa biloko oyo ko kokisa posa motema na yo. Mais tant que mutaza ko espérer pas nzambe a se faire comme un fonctionnaire ya lola. Aye barte lipamboli na yeto salaire na ye eza bien préparé pour naïe et à tout moment aux anango pour ça Zamba opesa. Très bien, merci beaucoup. Moutounion surtout à servir Nzambe et que aux autres espoir et pas pasteur na qui a kabelanga kaka
ezali mabe makasi cha espoir epa nzambe sala musala tant que serviteur de Dieu pamba omona ke nzambe wana akobénir yo wana eza maloba ebimi na monoko ya pasteur Claude Chitende tozo évoluer lelo tomoni masolo nini obemeli biso awa tozo mona bozo organiser séminaire betela biso na masolo eza ndenge nini. Bon, je crois que na lolenge na biso ya okamba selon la grâce to sepelaka mingi ko se connecter na molimo wa Nzambe. Très bien. Na kati ya kobondelaka mpona kotalisa Nzambe eloko nini toza nango mposa kosala to Nzambe oriente biso na nini tokoki kosala mpona bana Nzambe. Nzambe arevelaki biso ke mongongo ekoki tosala séminaire. Séminaire wana eza institué epai ya ye moko Nzambe. Et voire même tozalaki na kati ya omituna na thème aye susu inspiré biso sur thème oyo totie na kati ya séminaire. Donc tozobongisa séminaire oyo tozobenga yango première édition ya séminaire na biso eza na titre ya affranchissement. Affranchissement biso toza communauté l'affranchi. Na kati ya communauté na biso mission na biso eza ko affranchir moto. Kolongola moto na bowumbu komema ye akoma libre. Alors nde pesi wana tongo Nzamba pesi nzela to sala séminaire totalaki tobi toko ko dénoma ngo ndenge nini. Totali tobi te toza affranchi. Mission na biso eza ko affranchir bato. Yango to benga ngo affranchissement et première édition. Na kata première édition oyo to bongisi comme thème prends ta clé et sois délivré. C'est-à-dire tu faut comprendre que clé exact thème munene o bana Nzambe bakoko développer pour la délivrance na bango, délivrance pour l'épanouissement. Na bité épanouissement linga la soeza ni donc bofungwami. Pour na bofungwami ya vie ya mutu. To comprendre que ba vie ba te beleza ko kanga. Diable la kanga ngo na ba prison o eza ya molili. Alors pour ba tona ba vivre délivrance, il faut ba retrouver d'abord clé o ba kanga bisika ba kangela vie na ye. Donc so to comprendre bien wana eza des thèmes na bino. Ouais, voilà des thèmes na biso, il y a séminaire. Séminaire où vous organisez, mais si vous avez parce que tu as une période où il y a pandémie, où il y a un monde mobimba, et le Covid-19 deuxième vague, na évité beaucoup ça le lengeni parce que il faut qu'on respecte les gestes des barrières, et ba makambo belé ba kashne, ou que maladie za belé ba na bakoya, ba tu belé bakoya. Mesure nini obozu pour na que bon mona moyen ni ko protéger et ba na Nzambe bakoya na séminaire wana. Concernant les mesures barrières, biso no sotoza ba payate. Tu ba mesures barrières au gouvernement et bisaki biso tant que le gouvernement tika biso nzela ba église to fonctionner. D'ailleurs, to tie air ya séminaire ezo banda 16h30 pendant que kilt na biso d'habitude à 17h. To kiti sa air ya 16h30 to souk à 18h30. Tout ça pour na ko respecter mobeko ya mboka. Très bien. Dédé to ba mesure ya distanciation na kati ya salle to sali en sorte que batu bazala okangamate pour te ebi que jour wana batu baroye belé pour ba assister na séminaire wana to sali en sorte que to sali distanciation ya ba chaise même batu bazala faut ba lata ba masque et en dehors de ça to tie ni na biso lavage de mains na biso libanda mutu nyonso va kota aza obligé ya ko sokola maboko na ye en même temps toza pe na test na biso ya tension. Très bien. Wana nde to bongisi pour ba mesures za bien établi afin que tous en a problème te na gouvernement. Donc afin que vous en a problème te na gouvernement et bolobi que eko banda ba air nini ezo banda 16h30 ezo si la 18h30. Et vous allez sika nini. Séminaire na biso eza na Bibwa et sika to assemblée to église mère na biso ezali. Donc batu bazolanda na kisensu parfois ba yebika bibo na monoko mais il faut qu'on paye s'adresse bien pour que muto azana kisensu azolanda nga azolanda émission show culturel ayeba déjà qui était au na séminaire pour aya ayoka pe lilo banzambe na adresse fulani numéro fulani pour batu onyoso bazwa quand même moi adresse quand même facile. Bon, je crois que bon na écran la bino bon moni to afficher nini affiche na biso séminaire tozana reo babenga kare campem. Avec Kapem ozu ba mi tuko zo kene bibwa to kinkole obisi bango bi o kitana Kapem mais référence eza mama olangi eza na concession moko mama olangi eza mpanzi kuna eza juste na prince alors so komi na concession na mama olangi ba kitisio wana otali juste en face na yo a face à boulevard au mona temple na biso munene eza wana kaka na prince ba koma communauté la franchie to église la franchie temple na biso eza wana donc tango zo kita o sala ba pa ebelete
pour okomana temple juste ko katara prince. Na base bato nyonso balandi adresse bien avant aussi cette émission on peut ce numéro de contact pour na ba oyo nyonso bakolinga baya mais condition ezani ni pour mutu aya à participer na séminaire. Bon, invitation ya makambo nzambe eza na condition te. Très bien. Condition ezaka ki opesa temps na yo pour oza na séminaire. To beleli mingi bato bazana ba problème bakamo ko umela. Na zona posa mingi kutunde ya ba famille. Bo famille na bino ezaka bloqué. O biso makambo etambola raté. Biso to meka bo meka osala moi faire moko ekenda liboso te. O mebo meka na ba misala bo sala ka loko osala raté. Donc c'est-à-dire nyonso bo sala na famille na bino ya avance raté. Boza na famille moko très pauvre, famille oyo mo ozo sentir que même physiquement que boza bloqué. Alors Nzambe a tie fongola na ye en marche pour na mutunyo soya na séminaire wana. Très bien, merci beaucoup. Nzambe a tie fongola na ye en marche pour na mutunyo surtout akoya na séminaire wana donc ezali précisément na église oyo ekambami na pasteur Claude Chitende oyo ayebisi bino kete adresse ezali na Bibwa si je me trompe pas. Oui, na ezali na Campem donc église communauté La Franchie. De La Franchie au komi wana au mona ba komé en bien au temps la distance té église ezawana au komi au kozala mobimba. Toujours évoluer une émission si ko lelo ko mona ba parcours na bino bozo sala nyonso ko bunda makambo nyonso bozo sala pona ko organiser ba séminaire makambo nyonso tout expliquer biso nanu apport nini ezali entre prière na monde culturel na biso parce que lelo tozana bato oyo bazo vivre na kati ya mboka ba mutusu ba yebi valeur ya prière te na kati ya monde culturel na biso te tant que yoza pasteur oza bien placé apport nini quand même eza na kati wana. Bon, entre culture na monde chrétien, je crois que apport ya monde chrétien eza toujours eza munene. Pourquoi? Parce que culture eza coutume, eza mode de vie. Eza lo lenge o chaque mboka baluka batambola. Et de même na kati ya Bible pe ba culture ezali. Na kati ya Bible ba culture ezali, o to benga ka doctrine. Doctrine eza culture. Eza culture chrétienne. C'est-à-dire on nzamba bongisa lo lenge to tambola. Nde ba benga kango doctrine. De même po na ba mboka to po na ba village na biso to benga ngo ba coutume. Alors biso apport na biso étant que bana nzambe eza qu'il faut contribuer na culture eza mboka na biso to lakisa bango lo lenga ko tambola po ba dépasser ba borne te. Donc biso lelo culture na biso mboka ezo dépasser nde ba borne. Ozo mona ke coutume azo kende mingi à la contre na Bible. Ozo sentir que ba art ya coutume mingi ezara au contraste ya o Bible abongisa po na bien-être ya bato. Alors toko kozala te que toza contre coutume te, to contre culture mboka te. Mais to lingaka nde to apporter une pierre d'ajout na kati ya culture na biso to lakisa bango lo lenge ni bako kotambola po bacha pe nzambe à l'aise na ba coutume na bango enfin que nzamba tirer le coup na auto zo sala comme mode de vie na biso na se ya moi. Voilà na base bato nyonso bazolanda biso bayo quand même réponse wana parce que bato mosusu bamona ke non na culture na biso prière eza na valeur te mais toujours évoluer lelo komona tant yo lobi que te prière eza na valeur makasi na monde culturel na biso lelo to remarka que même bisiko yo ke ba cause la batongi pont batongi moi immeuble moko ya makasi mais omoni que non soki basilisi immeuble wana soit pont bake ko luka chef coutumier po ya ko inaugurer yango mais bazozwa prière na valeur te nisika wana mais tant que yo za pasteur d'inconvénient nini ezalaka na bato oyo parfois atongi moi supermarché na ye atongi moi immeuble moko soit flat ake kozwa chef coutumier azui bourgmestre azui maire de la ville pour aya ko inaugurer est-ce que ba inconvénient moko ezalaka? Bon, inconvénient ezali. Pourquoi la zone ba ke inconvénient ezali? Na go pe sur exemple moko. Naza na apôtre moko aza américain. A betela biso lisolo ya conversion na lo lenge nini akutana na Nzambe. Azalaki parmi bato bande ko sala na ba izino basala ba avion. C'est-à-dire bisiko ba inventer avion, yé pas azalaki parmi ba travailleurs. Alobi bango nyonso bazalaki ba membre ya loge moko quelque part. Très bien. Bisika bande ko kende avant basala ba avion na bango
banda ko sambela na kata ba ni na bango ba science occulte na bango wana nde ba se serva kanango mais à tout moment ba silisa avion avant et mata banda ko benga basala nzambe ba bondela po avion ne décoller. Bon siko ye je me suis afandisi chef na bango ya ni ya monde na bango wana ya nini ya occultiste atunya lobi pourquoi biso toza bata loge toye e bani ke toza bata loge pourquoi to benga ba grand maître na biso te baya ko sambela avion to basa ba cérémonie avec mata mais to benga basala nzambe nde ba bondela grand maître zong c'est les réponses abi pouvoir o bon basala elaka ezandenge motina pouvoir o biso to sa elaka yango moni cause to benga ka bango parce que na ozo dépendre na ba vie ya batu biso to na pouvoir tel colonna parce que avion na e ko dépendre na ba vie ya bato ba matana 4 yango to senga ba bondela nzambe na bango intervention na ye ezala alobi depuis jour wana azwaka décision ya ko bongola motema kolanda nzambe o aza na niveau plus élevé que banzambe bon ba ne ko saela na mona ki na télévision l'évangéliste Claude Kabundi a ko inauguré supermarché moko. Alors pourquoi yé maman wana ko le supermarché azaki mama mamate baza ba indien imaginez les indiens baza même pas ba chrétiens. Je ne crois pas que les indiens baza ba chrétiens mais ba sepeli que avant ba banda ba activité na ba ba bana na nzambe ba ye quoi d'ailleurs ba indien na kata monde na habité ceux na bateau bazamba attaché na coutume plus que ba indien. Très bien. Alors ba sepela avant passer l'activité na bango ba associer nzambe liboso. Mais pourquoi biso ba congolais to ko landata ndolenge bon ba salité biso basala nzambe toza na apport munene ya kotia na kati ya vie ya bato surtout na monde ya ba faire ba faire na yo so lingo bandango toza ka ba lokoso te yo senga bino bambongo avant banda ba faire d'ailleurs so moni pasteur ozo banda ba faire na liboso na bandeli abiso abia vana ko bondela kuna pesa nga dim pasteur wana za moyibi aza moyibi dim opese parce que yo zwinini opesa baza moyibi te ko finga basala nzambe ke baza ba non tant que yo zape musala nzambe te ko finga na maloba wana te ko finga ezandenga musala na qualifier ye moyibi retirer na maloba wana pasteur soko forcer na retirer maloba ko finga ko attribuer na ko finga te na bazo tala quand même parfois ba musu baza blessé na moment te bon yoka ko attribuer na retirer kaka maloba to continuer l'émission na biso bon na retirer moyibi voilà très bien merci beaucoup pasteur je peux continuer na réponse na ngai soko moni musala nzambe et qu'il y ait yo bande activité sika après so exigence net ya dim pour n'habiter les gens ça dans les bazo comprendre dim te dim eza au mutu récolter comme dixième ya o ya sali na débit ya ba faire à mutu ako sala o to benga o baluba benga mulambu to action de grâce alors bi que na kana kite ke ndamba ko pianga mbongo pour la banda ba faire ndezamba pe singai na ju prémisse na nga ya yambo o ya mbongo na zanango na offrir repas nzambe en fait que l'activité na nzamba tcha loboko ya avancer. Très bien. Pe ezak obligatoire te. Alors yango moni bato ebele ba commission linga banda ba faire moyen associé ba sala nzambe ezate pour exigence eleki. Très bien. Bon point nanga ezaki wana te. Nazo benda bato soko lingo sala faire moko olingi o travailler bien ou avancer associé mo sala nzambe na kata affaire na yo asa la prière à faire wana ko avancer peu aux ala mutumune na kati ba faire. Très bien, merci beaucoup. Tant aux ça la activité na yo soit otongi ba immeuble ya minene ba flat il faut ko associer ba sala nzambe pardon pour na ke ba sala musala kitoko ba sambela pe pour na ke musala yo ke liboso yango to mona ba flat mususu otonga flat et sala nango combien des années là la ka vide bato bazate boye bakate cause za kanini il faut ko associer nzambe na ba faire na yo musala nzambe tozo ke déjà na suka ya mission autant na no caméra na ko pesa temps pour autant la caméra mais en fait na kolinga ko poser question moko kaka ozala sincère na question nazo poser lelo komona yo ozaka ka olenda toujours na prière contenu ya ndongo zo sala nzambe yebisa biso na no secret na yo ezaka nini pasteur. Bon secret nanga eza moko na kati secret nanga Nakoko lobake moi ba étape ezali. Très bien. Première étape eza kombo nazo mema ya Wamilai. Wamilai eza mwana o nzamba bongisaka pona temps moko précis. Très bien. Ce qui t'en est commis au sala service o nzamba tindela ka nango. Mais secret na yo penza. C'est-à-dire secret na yo penza. Na lingna comme la secret. Oui. Et naza missionnaire.
tant que naza missionnaire bibezoloba, celui que l'Éternel envoie ne l'accorde pas l'esprit avec mesure. Donc so nzambe atinda yo aotindo aopeso molimo te azokatelo yango bandelo, c'est-à-dire aopeso molimo sans mesure. Yango so molimo wane ye molimo kotangisa yo lolenga otambola na sanctification. Très bien. Donc vrai secret nanga eza ko se sanctifier à tout moment de ma vie. Na yekola lolenga ko se sanctifier, lolenga ko se garder propre pour nzambe. Très bien. De jour en jour na poursuivre la sanctification nanga pour na perdre nzambe te. Très bien. Yango zo mona ke na vie nanga progrès ko zalaka toujours tant que nazo tambola ka na droitique na banga nzambe ndenge sengi. Merci beaucoup pasteur Claude Chitende Wamilai toyoki quand même ndenge s'exprimer batunyo so bazana ndako bayoki parcours na yo pe bayoki kambu oyo bozo organiser séminaire na bino et na adresse ndenge bazu na base na suka okopesa numéro de contact pona ke bao bakoza poste ya ko contacter yo o bazana poste ya ko bengisa yo même na ba église na bango pona ko côté ya lilo banzambe bakoko ko bengisa yo otala caméra tala caméra wana vraiment otala caméra parce que na banzi ke Erika Bongo na poto na France azolanda yo pe ser nene nangu na France toujours azolanda yo nazomona mwana oyo asimba masolo tro na Angola asimba masolo na Luanda nde Lopez Muzeki azolanda yo toujours vraiment otala caméra ozala sincère na bana nzambe yebisa bango lilo banzambe oyo o préparer ki pona bango. Pourquoi aller l'opé lilo basuka numéro de contact na yo pe adresse lissus au reprendre parce que ça ba o jouer l'émission na suka émission. Bon nazo benga bana nzambe koya ko participer massivement na séminaire otozanango na kata séminaire wana nde bisika bokangwami ya ba vie ya bato ko salama nazo yebisa bino ke ngala za incapable ya osala eloko moko pona ko résoudre ba problème bozanango. Mais tant que nzambe ye moko institua ki séminaire wana pona tant otokomi, c'est-à-dire soko ye na problème na yo nzambe nda kolongolango akopeso kimia. Très bien. Donc nazo benga bato no so bazana ba ka ba maladie bato no so moni ke libota bokenda pe na ba église mususu bakawana ba église ana et pesa solution te. Alors ngala zo samino cette fois-ci nzambe nda linga pesa solution na problème na yo. Yango na bengio yaka na adresse otopesi ya campem ozuba biso zo ke na bibwa oliba kicho na campem référence mama olangi otali juste en face ya boulevard omona église la franchise zaka na prince wana tozo banda séminaire na biso mokola mercredi 10 mercredi le 10 to bandi séminaire na biso to sambela le 10 ya mercredi wana parti ya ba 16h30 18h30 to poursuivre le séminaire mokolo ya jeudi le 11 to sambela toujours na 16h30 kino 18h30 le vendredi to sambela na même heure 16h30 kino 18h30 mais dimanche nde to ça la clôture à séminaire na biso tozo banda de 9h juste à 12h juste. Très bien. Alors to bengi boya ebele parce que to bongisi vraiment ko mettre bino à l'aise en fait que to zela total a onzambe abongisi ko sala pona libota na. Numéro de contact. Numéro de contact nanga personnellement eza 097 78 311 24 097 78 311 24. Wadel dembote abato ko pesa deux personnes tout le monde moya au kabana. Bon, nazo saluer en premier lieu oyo nayebi ke aza ceinture de sécurité nanga aza muto nzamba tindela ngai na mission bakisela ngai na mission pe aya na même esprit na ngai madame na ngai bisika zali Lois nganda titende vraiment nzamba pambole bisika zana bana na ngai nyonso et en même temps nazo saluer pasteur na ngai le révérend Kiss Leteta bisika za en voyage alors nazo souhaiter na ye ba bon séjour bisika zali puis en plus afana na kimia azala l'aise parce que nzamba zo continuer ko sala na église na biso et nazo saluer tous les hommes de Dieu ya communauté affranchie so na bani ko tanga ba kombo baza tellement ebele ça va vraiment merci beaucoup vraiment pasteur na banzi to komi na suka émission na biso vraiment bozaki ebele bo banda ko landa biso
parce que toyebisaka bino ke makambo ya bien eumelaka nango te TV eza nde ngonga boyoki ndenge pasteur asexprime ndenge apesi makambo na ye nyonso tout donc tokomi na suka ya émission na biso vraiment napesi merci na oyo azaki na caméra nde Jonathan Ngoma Lipa Moto pe napesi merci na Kapela mwana bumbu napesi merci na régisseur patron Aimé Bidoya vraiment merci beaucoup musanza mitokotelema parce que émission esili nango tomona moyen nini ya na biso vraiment voilà na base na yebisi bino que émission na bino il est chaque lundi na ba 16h30 rediffusion nango bokozwango na vendredi na 16h30 ngana bino tokuta na soki yeso azongi te mais pona lelo masolo esuki nango botika la malamu